Tomona qui d'accord ça route ko balawa. Et tant que moi si et ça Lionel il a pas la question. Et ça linga bien ko bala d'accord ça vraiment ça linga bien. Na moni yango eleki na bilili en trois plaisir parce que ba bifo ko sepali pambola muninga pe lobi nzamba pambola apesa pe baba soki muninga bali sepela. Pourquoi pas on sepela tenga na problème te ça linga kitoko ezui vraiment. Ya bi je sera lobi na ye akomi molobeli Belvikandi. Akomi na ye molobeli na ye so jour abanda mission liboso na ye bate edenga est-ce que tanga baki akomi molobeli tanga ekoma mutuke na komi molobeli kingani na nozongi na yebite abeka akomi molobeli ka molobeli na komi porte parole à Belvikandi te soki mutalobi boye et déranger te parce que na mona pe ya Anna Thérèse asala pe akena tourner na pas si la bisal mans pomba scène alobi si la yende maman na bango ozo comprendre yende maman na bango ça que le côté sauf que moi ma polémique la muka na mona kam tambara na émission je quoi yo so na bosanité ya na bité na lobe en sens ma bête ozo mona donc attends nzela ya attends na bijou to comme ça ma kamino c'est comme ma bête lelo oyo makamango ndenge zo kenenga na théâtre oyo ezo kende ko mema théâtre na miso na kokufa to ezo kende ko matsa yango nakokufa ndenge mapa bijou le bika comme ne molobeli ya Belville ndeti ngana ne bote na mona ngelo côté tala mtu so kwa mama lobi botali epe pourquoi ka fo boa ofinga fo loba non aza femme mariée tia sali yango wana mobile na yebi papa Eric pe na za na yebi ke non ava pas sala ngo a informa ki et qu'on a pas fait ka baby bon na pesa ka makamu na la msa kombo nga bijou la reine tala obi so za comédien eza ba stratégie belé pour na msa kombo mais bijou ya lobi ne ka iloko tabika na za molobeli ya Belvikandi la patrona eza choix na ye eza musala na ye eza musala na ye ya poni. Et ça t'es Belvikandi la patrona à ça n'attend. Et ça t'es si la bisal ou même si pomba scène bangonne na minute au bazar. Comment on peut pas musicien. Tu as des côtés démocratie. Tant dans le bas que t'as toi forcer mutouté. Là je suis mutouté on attend dans le bité badja ça je sais pas comment commencer. Au moins là je suis mutouté non je suis nan. Non je suis mutouté. Ah mais comment? Ah oui. Ce coup tu n'as pas même fait mutouté rose je suis ça Gabriel Chon les aigles. Mais je suis été bon mon ah ya bijou acha masala émission finga papier qui na défenda si la bisal même pas ma scène maman prophétesse ça la professeur le couteau si la boy na défenda vous comprendre ba yana nga na nga bango vrai ba yana nga mais Google té na le belo vrai ba mais Google té so ka za je to mando pesa ba histoire muso no beta moko to beta ba hypocrite ba comme belé ba ya ba lingi so ba tout na ba za vrai ba comme longola ba na ba 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 ngo ba yebi ba za fona ba za vrai et puis to ba beta ba kakila fo nga la ponya ki to vela bi ke ya wana kota za boulette ke nena afo et puis que te nena petit et puis ko quand ça so wel so pesa la nena rapport moko ba beke nena mutu abo pona ko na belé ba kepe bote nena et puis que nena za la mutu ya boy nga etalinga to lo bango yango na lobite yango na biboy nyo so na no kana nga ba so no ba semblant te lo ba no kaka après sa position là sikoyo zana solo moboy tango batu ba oleka ba beta tolo mutabeti mtu masasa zate e bo songa na mino pesa position na banga quand pesa so banga te na pesa te po na sala sentiment te photo saka mombe ko kana batu te na za clair ba lelo ba sa ba pesa ba sentiment ba pesa lengi boye ko kuta na ba ya na internet nene botai na kuta na ba ya on internet te Sika et avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus.
Tout un colon encore et comme il wendeni. Ah waka place. Makemba ba ibinga mbongo. Nada. Qu'est-ce qui se passe? Na subi na bilamba. Nada makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobi na yo pino sa nini. O eza chance à transfert. Ndina piemba onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te. C'est là on likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimo. Na biso awa. Ya, minute. O piso tsumu na bataja ta telefone. Biso ba ka biso mbongo na nzela. Kama yeye tumelenga mbongo ya mwasi. Yeye na mandepo leo kwa baraka. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai. Ya sika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT misala ne Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kona bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yama mimi. Tokiei. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend à laquelle où vous allez sur cette émission, grande et majeure de vous savoir très nombreux, devant vos postes de téléviseurs, monsieur le journaliste Barési Bazar, bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs, de partout dans le monde, où vous allez sur cette émission, voilà. Vérité plus, une émission à caractère culturel, dont j'ai l'habitude de recevoir les invités de marque. Aujourd'hui, j'aurai le réel plaisir de la recevoir encore à ce moment. Nicolas Bélé, elle c'est qui Nana Botaï. Nana Botaï, il y a la diaspora, avec elle, tu vas analyser, tu il y a différentes lignes d'actualité avec elle. Alors, vous appétez. Bois Kaba télécommande, bota la biso de bien à la fin, bota la publicité, bota la commentaire, bota la biso pene belé pour partager et que ça la biso véritablement kitoko. Mais avant d'appeler ça nene mbote topé maloba, si kaite na loba merci na deux yoazasi mabilili, merci na boss mboka Yannick Chamba Godson, patron Bogos, kola yoaza raté à tout seigneur à tout honneur. Veuillez m'excuser. Merci à mon papouche Jules Mwanapoutou. Il y a Igor Kamazi depuis Montréal. Papa Paul Fiki pour monter ma maman Nathalie Fiki pour FBT Misalande. Mimi Ndoumé Aba Mimi. Gros bisous à yo madame. Madame Christelle Lina. Gros bisous à yo madame Christelle Lina. Gaël Fundou Maman Bonheur. Maman Nagaïsi. Gros bisous à yo Chekina Vumbi qui te copie taille. Qui te copie $, malgré aux autres sur la bienté. Qu'est-ce qui se passe? Je réussis à la merveille, moi, dans ma clin d'œil spécial à toi, bébé Seignol, la bengue 3 fois. Monica Makambo, fille de disque. Et merci infiniment à Malik Arafat. Dans l'autre qui est bengo qui ça Malik Arafat. J'ai habité sur Rosoya déjà. Et merci aussi à mon vieux Willy Claude Djamamalgo, Kabela Rangate, Maître Lembayote pour affaire à Libanese, affaire à Yayana Leki. Et non, il y a un bon, mais Kabela rappelé que ça l'a bien. Dès au fond, la biso pour dire déjà bonjour et bienvenue Nana Botaï. Bonjour Barési. Bonne santé. Santé de bien, Zambo Sarande Trosola. Bonjour na la ligne soya et Calais. 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 Et ça peut télévision. Il y a un morceau limo, il y a un morceau yé. Ma bonne pardon. Pardon, na makasi tengai. Ok, dans ton angle lemba makasi ate donc bon s'abonner vraiment émission bon partager bon liker quand ndenge zala vraiment ba balinga nene botai ngape na linga bino musala ezali to saka musala quand ndenge musala ezo benga biso na lombango to sala yango to sala vraiment côté vos émissions bon partager bon liker bon s'abonner pe na nene botai officiel bon s'abonner na nene botai officiel to saka vraiment musala merci la diaspora de moi-même pour no ba diaspora c'est de moi-même nga ça sabino tout donc sabino mobulu nzambe likolo bino na se oboya bino se mokine na besonse na linga bino
Au sens bon bon. Bango kasi po da bamso benga bo essence. Ngaso ngata essence wana afandi atalinga. Abebi sita na yeba rési c'est pas facile. To ça l'assemblage té. Essence wana so talioté, otala mapete. So ngala saksa bango tout bravo na ngabino makasi sana flatino na lela bino fort. Donc c'est ça parce que maintenant on a Alexa ba ko taper ba retraite na bandenga bazamba poto, ba samelipi. Mais ba ya ba otala biso do ba mériter ba respect na ngabino mingi na profiter na pesa mbote na Brunel benga zola de moi-même à Mobutu depuis Allemagne fana na mwende na yo ou mela son mobulude na puta pesa mbote na ya mimingwangu wana ya mimingwangu ya nene bota ya mibange $200 c'est quoi Sylvie akake passeport rouge ya mete ya ngunda songa mbeli ba beta raté soko mekyo zoki charge Royal Matuta ya Londres lango siko akanga déjà pourquoi pas na pesa la petite Joël depuis États-Unis on a nakata la famille de nene bota toujours mwana maele divine victoire force tranquille mamie Rose de moi-même ya ngamoko ya motema maman bambote na yo Chélie Awe bambote na yo maman Caro maman Bibiche aussi on est là tozali merci penayo barezi merci nana bota toko ta maman na vie bolimbisi pardon bolimbisanga merci Reine Masiando qui pour na sandale OK ka lobi na moni collier donc merci vraiment na badi na sandale Masia deux zoko Reine Masiando qui mpatindaki et ya ki lobi na bakoli mususu badi na sandale po motema salenga moto ton na tindika ba photo na ben aussi ma colite na banano na sandal donc Masia de moi-même ay beteli ndezo boma bango di baza ba bébé $500 et l'autre côté Fatou Miracle bambote no force tranquille ay merci beaucoup nana bota toko ta maman na vivre d'actualité to mona ki da Costa Route ko balawa et tant que moi si et ça lionné ni na question et ça linga bien ko bala da Costa vraiment et ça linga bien na moni yango eleki na bilili en trois plaisir parce que ba bifo ko sepali pambola muninga pe lo binzamba pambola pesa pe baba soki muninga bali sepela pourquoi pas on sepela tenga na problème te sanga kitoko ezui vraiment mais ba déjà moi ba polémique on est allé encore remise à d'autres rôles baké pourquoi grâce de moi ya quitté Cardozo a quitté et puis na nisu na mona ba chaki na fiche wana oh Cardozo grâce de moi na mona ki akopa nani Masola Jonas voilà na Masola Jonas tenga talaka pa Masola Jonas kona talaka nga mana tala Masola Jonas wana nde wono banga na ebiti benga tala Masola Jonas elonge Masola Jonas mamba sala ke bala na raté na profiter na pese message est-ce que tala elonge Masola Jonas elonge na ye est-ce na mambo sala bala ba témoin de Jéhovah quoi ba frère nzambela ngai même ne lobeli wete sikoyo tokokota mambo église na Simon na mambo ezali nga moni ngo vraiment eza une importance te bati ko kota ba polémique inutile bati ko chacha bandeko basi ne ba mo chaba na ba minati parce que bandeko wana bazape na mibali na bango bazape na mibalo bazo proposer bango to ebi lobi te po ata mambo yake basutu kaka le base la pire ya mutu balika mutu ni en sala comme pas na ba rési et ça livre vraiment qui to ko te rappelle mona qui vraiment on a sens te donc bati ka bloc wana voilà banda bongo te vraiment qui to côté pour na bandeko wana parce que d'accord sta bali bandeko wana batala ba minati wana sauf grâce à balaka libale les insulter mais on ne sait jamais peut-être na minute dans mutu poussana Cardozo pe a déjà na mutu na ye Davina pe mutu ça et ça livre vraiment bien te batika bloko wana voilà batika bloko wana ça livre bien te félicitations à coach Torozala na soirée dansante Torobina Torolia Toromela et kozala penza sombele nana botai kolala kolamuka lelo YouTube ezo pela kanga moto se ko pela famille libota contre les Abakou et comme mutu la moto pe sa position dernièrement na otalo awa niveau pour Kena Remina tendresse na habite sur les akini nini babi tout le monde je suis tous baté nana yo telemeli wapi siko na ndena défaut mon ko bandela mam deux fois trois fois te surtout ça na lobé de bato si les si na leki na lega ba mo so zonga les sous wana te moi ko tout na parce que bato babi ndeko Kena bango c'est comme si vous avez un problème non na Kena te soki bato balobi ke nena Kena bango za problème non tendresse dibinga tandula de moi bambote skozali Rémi Kovodo bambote magena sola na bino ma bambote comprendre na pesa ba ka conseil eta ke bandeko nanga omoni ba resine to za bato yo kinga na salika mo bomoni bato ba otonga tonganga soki bato ba otonga nga yo ko ya so ba sa kotonga te yo bota courage e sanga te lo ko sala ya mabe et ça la bien c'est là na émission de binasa meka ko tunanga na pesa ki ndongo nanga tandula conseil na pesa Rémi conseil za na ngona ndenga mabe te sauf que
lobi nazalaki sipo lobi tendance abenga téléphone esingai minzala moko atindeli lien nene minzala moko atindeli nga lien alobi odémarrer ngai ngabia mawana ye po ya tsaka nga kanga na tsaka kate na calculer nanga makambo na ye te na ndenga mabe te vraiment natalaka ye te so ya tindelaki tendance lien na buli wabiloko ezalaka oyeya oye tutana donc côté tolokana na tendance ya mosu yo oyebi te omona toza kati internet o tozoseka tozosolola mais emsu mofana mutu wana banda ntongo ti pokwa mama asala na mutu mo basekaka papa mate na oyo boseka mso ekokani te ozo comprendre donc nga mona na émission na obetandula to obetinga na émission na mama lobi na yo obetinga lelo obetinga lobi na kolemba te waya na nga na opesa conseil okosala eza mabetika so tiki wana nde na nga mpe na tiki ozo comprendre mais akozwa lia kotindela ye nesoi kisongisongi donc na wololi okanga ezwi nango te ata mpe ezwi esangela kote wana yaya baparcours toleka na bisanga bisobe oyo oyebi te puselo moni esengai naloba na ye ozo comprendre nde mona Rémi Kovodor nayeba ye avant monde na mese Google nayeba ye pa Renate Ifokunda ya on apesi mbote moi tout par rapport à boma oyo ebika nde ezalaka bambote na yo ozo comprendre donc on a sens wana voilà na sens wana mais likambo ekopela moto entre bafanatique etant que youtubeuse nayebi te ozotraite makambo yango ndeni po ezobota mpena makambo ebele ngai nalobaki eloko déjà comment ça barési baede basere na biso basala misala théâtre j'espère oleka na monde ya théâtre eza motu théâtre ezosimbi biki ozokoma ozodispatche na kopesa nani barole awa po nani na kotia ye place oyo emalela kitoko ozomona eza motu faut pas bakomokabolaka motu wana na babétise internet tokoede bango te tosunga bango te biso faut tosala bango bafrontiment moko boye na bacamerounais na banigérien comprendre bango basala misala bien biso to bakiti to défendre bango biso tozoa confronter bato baza libanda et non que bango na bango ndeti nga na l'opinion na nga nene botai parce que na linga bango vrai na linga bango te pa bakuke pesa nge loko na linga bango te pa famille bote pesa nge loko sauf que so ba pesa nga na kozwa pour muta boye loko zate muta boye wester ate mais na roya na te pona créer ba bloko moko boye non et ça qui toko to ba bloko to kanza ngo peut-être ezaka par rapport au net oka monde nango va biso to kota o ekenda ka boye mais comme kota siko na ndenge moko ya kate comme mabe pour cela non senga vraiment koza na mutu ya mutu eza mabete eza mabete parce que neto za na mokili jamais obake na linga mutu yene na linga bango 100% c'est impossible okoza mutu bolinga ke 100% plus 70% mais ezaka ya mutu eza mutu amta garder bande na ye afandi na kwa na ye ozo comprendre so ko monike mutu mo ya la oh kula musapi yo défendre ça normal mais ça te so longo ça te to créer ba problème pour ba ya na biso mi balé wana ezo ça vraiment ki to côté to zo aider bango te pas en plus mon nzambe a mystique nzamba lingara yo buka ya tombola o bazaka batu na sa moi ba sa musala lelo yo to betela ba mabongo mais to tiko sa blo mobo ona to sa bongo quelque part peut to benda ba mapamboli to benda pe ba mapamboli nzamba ko tala oh nani ba wala musupe bazo toka na mitoki mais bango bazo mona bango te ba mona ka des personnes na ndeni bo su to pe ma mususu pe e baluki pe ulu wana ndeto ba o ekoyela yo lobi o yebiti tout ça pour ani po biso comment tu bona ba ndenge moko boya mabe comme ça mabe oui ba polémique moko boya moi bien ça ba gaz bomba succès bomba na boité na lobi bongo bango na biboye na boité parce que ce qui t'aime mutu toi la terre mutu Gabriel Chanolin est dans la peur bambote na ne Gabi na répondre maman muluba abi exactement na bango pourquoi pas so na terre na bango on a toi la bango ba sala ngo ya bien parce que ça to continuer comme mabe les comptes mon na place ta évoluer kitoko et ko katana parce que bango ta ba sala ngo ba simbi le côté ba propre forme na bango ba misana na bango ne sali le baza o baza so so biso to moya so na ndenge mo boya mabe lisusu to aider bango te même si fait pas comme par exemple na ba 2025 ou 26 c'est une façon de parler kaka au monde qui ba okata na point pour biso ba to pembe na bango leto sunga bango po immeuble bango be metombo ma ke kitoko le compteur ko stopper dans le sens ça bientôt aider bango théâtre eza musala et mutu to aider bango ba sala boulot to fanda na bakiti to défendre ba boulot ce qui be mission zo sala mabom o bata ba sala ba direct trop to moni atembarozi ba pesa ke rôle moins incarnant kitoko te ba boko ta ba live obenga te to moni tout ba tele so ba rester tout ba tele so deyo to mona rango e ba mission wana ekenda wapi be mission wana le quoi pe mona mais ça Google vitesse to meka ko to ba sala ba live trop pour ça le so bloc on a film même ba chaki principal moi mobile o mona moi si bo cheli biso ye bo chama be senenga joie qui est-ce que akoma ki toté quelque part
pe côté si la fan na pesa mtu wala otalati ba fanatique ah ba je ponga msunga si la na pesa ki na mona ki a jouer bien msunga bevi quand la patron na pesa ki cette bagarre na mona ki a jouer ki bien te ou bien nini ozotala si ozopala bloc ngo donc c'est-à-dire to ba musala ne yango wana musala ne yango wana ah te cette bagarre beti kitoko na Bel Air TV ah belle vie to mona cette bagarre a beti kitoko to senga na pesa bandela tshela biso eli susuko memele biso na rit ba misala ne yango wana ngama na sepela balobeli na bango ba kolobela bango makambu wana et ça la bien moi ça ba bango mama misala et ça la bien o aleki kuingani na nini o aza hypocrite o aza boete wana te on prend mutu malamu ate mutu malamu ya nzambe so to mo lukato jijane to e banani mo santu non malamu to mo samba be donc c'est ça voilà donc c'est ça comprenez toujours zika moïsa mais on n'a pas le choix mais le logo la bâtiment se va s'enflammer contre Bijou la reine babi tipo Sankara ya mukolo porte-parole et tout bâtiment se va le belayer azam moi salibala et tout nane pe vivien na ça qui va ça qui le roi ba clash na yesu pe nini na éviter au rôle ba ma émission à Vivian Natalité moi na répondre aux atenga fonctionne na loba mambo na monaki ozo comprendre Natala ko va vante magena oyo ko kaka mais Bijou la reine na komi ya Bijou na ko loba boy o mani na ocho beloko na bi mini excuse ko za la mutu eza mabete sauf que ne omo ki mabe ya Bijou so ka lobi na a komi molobeli belle vikandi akomi na ye molobeli na ye so jour abanda mission liboso na oyeba te edenga est-ce que tanga baki akomi molobeli tanga ekoma mutuke na komi molobeli kingani na dozongi na yebite abeka akomi molobeli ka molobeli na komi porte-parole la belle vie te soki mutalobi boye et déranger te parce que na mona pe Anna Thérèse asala pe akena tourner na pas si la bisalu mas pomba scène alobi si la yende mama na bango ozo comprendre yende mama na bango ça que le côté sauf que moi ma polémique la muka na mona kam tamba na misora je quoi yo so na bosanité ya na bité na lobe na sansa mabete ozo mona donc atana nzela ya ana atana nga Bijou to comme ça makamno se comme mabete atana neti nga to ya ana tatanga lobe bongo na mona na ngo ça normal donc ça dit muto mtaza ba kombo na ele le présent c'est ami benga za présent ba comédien nyonso est-ce que ça ba comédien wana et ça kombo na ye ba benga kaye ndenge moko ne ana pa baki ke si la za mama na bango bato ba no tenir rigueur ngai na ndema bete sans polémique na mona ngelo a gravité na mona ngelo a gravité ndenge ma père Bijou lobi ka komi na molobeli ya belle vie neti ngana ne bote na mona ngelo côté tala mtu so kwa mama lobi botali epé pourquoi ka fo wa finga fo loba non aza femme mariée tia sali yango wana mobile na yebi papa Eric pe na za na yebi ke non ava pas ça lango a informa ki et qu'on a pas fait les gars baby bon na pesa ka makamuna la msakombo nga Bijou la reine tala obi so za comédien eza ba stratégie belé pour la msakombo batebele ba ye baté ya Bijou ko ya pe na la musile ka kombo na ye pour minute azat na ba minute azat oui azat sur le terrain sauf que batu musu ba ye banenga okena ngote ba okena à 40 000 ya ba ko tu ba ya nango ya mabeke ya mal mais ya Bijou ya lobine ka eloko tabika na za molobeli ya belle vie quand il a patrona eza choix na ye eza musala na ye eza musala na ye ya poni ngai so na bika na pas conseil par exemple otuninga nene okopesa Bijou la reine conseil ndenda ba molobeli ya belle vie quand tout le monde a fait réponse okopesa conseil neti nga conseil opesa Bijou ya Bijou loko comme molobeli ya belle vie quand il a patrona lobaka mingi makamba musala na ye ya Bel Air télévision azongisi mama na biso 7e bagarre na chaîne azongisi ba film tout to moni 7e bagarre a jouer film kitoko asa musala na ye to senga pe ya Bijou porte-parole loba na belle vie quand moi bato babunga ba chi de ngange batebele bele wana azongisi la biso bango moni message na opesa Bijou yango wana nako bata ya Bijou loko za molobela ya belle vie soki okikula ba finyo pe finga te pendant l'ingate ya Bijou c'est même molobela kenda bon so kuna pe ba finyo pe fa récupérer na conseil no pese yango wana na part nanga no pese conseil te ke ya Bijou so parce que ya za mo salibala et que kito molobeli nyos ba lobele bele wana pa belle vite ya Bijou ko mériter ka aya ko finga te na Bijou ya molobeli Rémi azawana nene azawana bato base belé na nenga bien na nenga mabete ya Bijou ko garder ka bandi na e juste kaka ayera na bureau na mona ki tour interne ta jouer ki amer tour la patron na tela biso intel pona ngana ne bote no mona ngezelo ka gravité ndio so ndaka ko aider mutu pe ko sunga e maintenant que comme ba polémique ba bêtise wana ndete comment ni conseil peut-être na repesa Bijou na sansa bongo na ko ba te Bijou la reine vraiment moni azamu kolo mama osala asa ileti nini
pour la lobby kaka ke soki ela bilo non juste respecter so biso net to créer problème te ta lobaki yango ayebi kaza na alliance biso to rappeler te elo ala la ngala mko biso to rappeler yango lisusu to mona biso to balance teza biloko mususu to pesa yango ba valeur to pesa yango même pas ya sombele to pesa biloko mususu ateza yango sens te to pesa biso mona to pesa makambo sens naza clair soki ya bijou na kaba za molobela tanga comme mutu ki apata lelo na ko attaquer ba rési pour na belvi on na oza nango contre mais soki le bele ka point barque na na molobeli entel eza musala na ya poni neti nga nene bote na zaka pona bete maboko ya bijou non sepela musala osala ona ya vraiment na kilono na poa na yo na ndengo na sala libala ke na mimi ko apela bevika bato babunga lokwa bevi pa zongisa bato mila ba sen azongisa kabineti bo bevi azongisa mama étoile ça va ozomona ngama côté ya bijou côté molobe obi la blom stomo na regard te boso so bevi za ki par exemple za ki première dame par exemple so on bonya bo mona ngeza normal ke ya bijou ko za molobe okay musala mukeza te c'est au bijou à sala bevi à sala on ezalaka nango et bon lelo personne na bina comme na porter parole ya kela yanga bolobani oh ezata un bateau ezata un belle vie quand il a patrona azana temps ezata un si la bisalu mam si pomba sen bangone na minute baza eza normal oh eza copain boulot ça pas ndaza peut être moi saison na ngopé ezwa ngasko na boya kande pe komi aba sa eloko moni sa eloko ndeto oboya OK bona minute ya sa eloko mais makambo ye bénéficiaire te yango ça zo ba perruque te yango te au maintenant dans le bateau dans le bina yena bipe na remise c'est-à-dire mutu a garder bandi na ye Laetitia Mwamba alobelaka Mobutu peshanga mais tout le monde arrête de miso le balwa mais mutu ata ba ebiso te atokangi misu ebi ke so moni peshanga yena fait tu même matanga yetala na simanena naza Laetitia to bien ngote garde corner te garde compte mutu azala ne tout le temps le leba so ba tia peshanga musa je pense pas les tu enfant na nie ayo loba na sens wana do to linga mimi ba silence wana et ça la bien ya sali kambu le mabe sali kambu eza ozo comprendre ça clair sali kambu eza na ngote eza te to pesi bango ta basa musala parce que ça choix ya batu ngala ko kanga choix mutu te sauf que na choix ya mutu nene ba bitolo ngana mo linette ndambo ba mo appelong na biso donc na choix ya mutu to ko kanga mutu te sauf que moi contrôle muke to ki moment mo ite de on comprend la femme va déclarer depuis to bandait to na miso kanga nga ba mo na miso moi ozo comprendre déjà OK sauf que to ko ki ko boya choix ya mutu te mais eza parce qu'on a ndenge moko ya bien parce que sortez les marambo comme quand ta branche belé ça qui to côté tant ils font la branche moko boye so bota baronki parce que diable za ma pas mboulé raté on se comprend là c'est 5 ans mamba bien zakara ko le bela mutu pas les ama bete on se comprend donc moye et non ko raté moye voilà dans la sens wana ndena oloba donc on a sens wana eza na mabete mais ba garder ka ba bandi mutu na mutu a garder bandi na sala musala na parce que toza na ba chaîne ko tsaka mbongo molike anazuma mpe na ngana sala ngoli kambo pe esolola nazuma ni même ko ba ko bela mutu wenga la ko ya ezala kana ngo mais non ça qui t'a ebelo bando tourner te aba audio et puis maki yo ka ba audio à Jérémy ba audio na yo ka ça qui on dit non esalenga mabe salenga mabe na talaka ke ko uta place moko ko longwa ezate ke comme ba problème ezala nango ko longwa pe place moko OK o sala na yo famille soit ya yande ko patika botika ka bon terme parce que mutunyo surtout aleka na vie mutuka fa za la point mutu na ko leka pona koma awa na ko koma pona zala awa on se comprend donc na pesa qui peut moi conseil des gens de mission moi j'espère attendre ma bébé pona Jérémy Chaban en tout cas asa musana e ayo kaka mingi alors bah surtout na audio na ndeba trikaki et pour audio na kota ma ba na bando solo ba tebele mais pour mon niveau motema mabe ba katika partout ya lobaki ba glissa ngopo epesa ka mabe donc azaka maele asa musala na yaza concentré azala na belle vie bien parce que lobby to éviter toro ke liboso mais toro bosa na sima te faut ta koto boya pour comme pembe ni pour très très bien entourage à belle vie zo pour ma belle vue te moni ba koko boya baza pembe mazaka mwana belle vie binisi je pense pas que belle vie nga zawana boya Jérémy nandimi ngote tala na so vete ngai nandimi ngote mage tout mage bodio na dimbe ke belle vie sa moni Jérémy nandimi o chelombe na kata kara moni Jérémy chelombe ba tele contrat tele akitibe vite c'est ça va ndenge na belle vie so ce qui est moko tout mutu ba tonga ko pesa ça va boni na biso donc ezaka ke to pesa conseil ndandeko ayo kaka mingi
Alors minga ka saté tout le monde azoza na bango ne ba obetele maboko na succès nango ba obetele maboko na ba kao na ba matalano azotalisa ba gag na ye ça dit aza mayele ezablo musu muto ala bosangane bele même tout ça mayele otamno na musika mais yo so comporter que muto ta bisondeni donc c'est ça. Voilà, donc c'est ça, Nene Botaï, allo bien, tous en avez penza, tous qui n'ont pas molo déjà, n'a qu'au chuter, mais Nene Botaï, les lots oyo, ma camarade n'est pas qui n'est pas théâtre oyo, les autres qui n'est pas théâtre, la mission au Koufa, tous les autres qui n'ont pas médecin. N'a qu'au Koufa. N'a pas polémique. Quand c'est on a zolo batté, pour ma moto, on n'a pas musicien. Théâtre côté démocratie. Tant on a zolo batté, tant on forcé moutouté. Ça va c'est les campeurs quand ça va on a botika. Ce qui est indi boyer. Vous comprenez? On s'entend bien moutoutika, rotika té, ça choix na yé, ça oh il y a ces pélio personne choix né. Icône monnaie na zone na morgue mais pas polémique, mais cache beaucoup pour ma moto. Il y a papa qui dit kutu. Ça la morgue mais ma kambezaki. Batalité papa. Donc ils occupent tata mutazana na doit sera pas kamboyer mon. Yé nango, ils occupent non ba ke ils occupent na kokufa. Alors on a ba ke esa kitoko té. Balobeli ya batu, ba je suis ya batu. Ba kekla ba tamino ba koyo tchaka ba. Oh yo poza wapi je suis. Je suis mututé on attend na lobité ba jasa jasa ba commencer. On là je suis mututé non je suis nan. Non je suis mututé. Ah mais comment? Ah oui. So quand on a bango mel fo mutuna rosa je suis za Gabriel Chonle aigle. Mais ça je suis été bon mona ah ya bijou acha masala émission finga papier qui na défendre. Si la bisal même c'est pas scène maman prophétesse ça era ba professeur le couteau si la boy na défendre. Vous comprenez? Bayana nga na nga bango vrai. Bayana nga mais Google té. Na le bayana vrai ba mais Google té. So ça la joute on pesa ba histoire muso na beta moko to beta. Ba hypocrite ba comme belé ba ya ba lingi su ba tout na ba za vrai ba comme longola ba na ba ba. Ba ngo ba yebi ba za fona ba za vrai. Et puis to ba beta ba kakila fo nga la ponya ki to vela bi ke ya wana kota za boulette ke nena a fo. Et puis que te nena petit. Et puis ko quand ça so wel ko pesa la nena rapport moko ba beke nena mutu abo. Pona ko na belé. Ba kepe bote nena et puis que nena za la mutu ya boy. Na etalinga. To lo bango. Ya ngona lobité, ya ngona bi boy. Nyo so na no ka na nga. Ba so no ba semblant. Hey. Lo ba no ka après sa position. Bon, c'est là sikoyo. Zana solo mo boy. Tango batu ba oleka ba beta tolo. Mutabeti mtu masasa zate. Et bon songa na mino pesa position no banga. Quand je pesa so banga. Te, na pesa te po na sala sentiment te. Faut to saka mombe ko kana batu te. Na za clair ba lelo ba sa ba pesa ba sentiment ba pesa lengi. Boye ko kuta na ba ya na internet. Nene botai na kuta na ba ya on internet te. Tout sur la pembe. Sans caméra. Sans caméra. Si la bisal man c'est pas scène mobutu wana ba na ba fatu miracle na petit. Na matanga masinika, nga sila kabela nga mona matanga masinika. Tanyo sozo lo barate. Be vika ndila patron yakala. Wana ba tourner la major ayebinga. Tata la ba blâme so ba na plaisir te. Pour mais c'est Google te. Ceux qui sont dans deux ba marche en arrière boye ba Nicole Bakata zone lokola ma ba okena ba Gabriel ba répétition ba Willy Mambona ba moni kokola na nga. Ah, faut nous amoutou et ça bien tenir yana ça Jésus qui ngana neni. Ma mère na nga bayana nga. D'ailleurs je suis bangonio. Je suis bangonio surtout. Na za baku qui na famille bota na bakata ba couler na bijou la reine na maman top na Anna Thérèse. Nga nene botai. Diko na mi bangé maman ba mi bangé. Maman mi bangé. Oh, so nga na ba te belé nga azanga te na lela te. Parce nga beta porte mpandi moté. O ba so bata ba Jésus. Ba kem ba père moko hôtel ma place moko ko lela na yo za je suis. Nga so na mta je suis te. Nga ko lota téléphone na bengi si la mams na c'est mams na ko kate biaka. O kabelanga. So la roti chombo. Ba viku te da su chombo te poti to mona restaurant na zo ya ba moto na kange wana so na lela kanga moto mata opesa. Au lieu na fufu na pondo. O comprendre? Ya liko kuta da sa kuta na nga belonga longa batu ba yebi ni Nicolas Bengala na pembeni. So ba longa na temi longa na bi longa zo kate. Sakana na saka wana. Tina kotole. Ta niveau. Vous comprenez? Ba odi bi maki awati. Mama top okika moi mimi moi fâché bo kaki. Nene ko sakana na ngate. Bloka sine mama top beta ke loko so ki mama top te menga na fana te. Na linga na ya. Mena atali mama top. Pour te dire que na linga ba on a bolingo solo ya bien. Ya original ya ba fanatique ki ngante normal carré posé pembe ya tongo. Vous comprenez? So na yela ba Jésus même ba yana nga ba sepela na ngate. Pour na ko ça fait sentiment moko boyina perdre ba yana nga ba sepete. Maman ko fait miracle le ta téléphone yo. Depuis quand comment ba buzo ba wana. Apa fata le ta téléphone Gabriel déjà benga na chombo. Yo, ni ne salo ata yo moko. Nga na ba ta wana te. Nga boko tsanga ba Jésus te. Boko tsanga ba Jésus te.
to la bato ba live ba ça ba live ya lo ba keo ba bengani Belleville na kinga kati awana na ebité na ebité wana eyebi bango ndiye bakoma so pena batu nyonso tout amoni midam ta sali live bango bakoma so na bakoma so na batu nyonso bango ba ebi nyonso donc place on a na réponse sur pesa te à suivre dans ce film dans ce film bon de comment okende vraiment bon tu comprends ça na ba personnalité et ça la pas trop bien batika te bango bakotera déjà bakotera bango bango ne boye mais est-ce que vous en pour ndé ba marquer entourage à Belleville ça bien te bato ba approche na yo kango ba bien entourage ça bien te mais ne ba ka entourage peut-être na entourage ça na moko azo bebisa ou bien mi balé abi moko azo te peut-être atera mamnios et là ici batu nyonso tout ozomona yo na to bato jisheka batu te poto ba nzambe te sopoza umela na mabe ata lelo bite nzambe ko bimisa nzambe sa mono za vrai na mutu wana mais yo ya kosala mabe po na mutu wana nzambe pa kopesa punition ko punir yo po lelo nyonso to sanga ndingo bata masuka suka ko bima barezi et robima et c'est bien ça qui au monde après ça comment ba bakouk ba fanatique c'est pas 50 et ça peut 50 fanatique ba manka kete fanatique ba sola na yi comprendre fanatique ba notre belo mone bandela na lo ba pona flatter bango te eza facilité ndeko mo bo azui magé kuneza refélé ne to comme na mboka mais Google ngote c'est pas mindele ngo côté monde na couleur ba benga afandi bo afongoli pe wifi afongoli papa ndo talo banana sukati eza facilité tawana sona ba famille kina ko buka pe mabolo ngo sambela pona bango on comprend mais ta ba fana batala biso facilité c'est-à-dire fanatique ba sola na yi so comme on est lekelo be choqué yo solo lika na ye pembe na ndenge pas ba respect na ndenge bien eza ngo simple so nga par exemple na qui prise ka place wana encore le ba abakouk bozo sa biso bo poni ko bo edenga na mona ba commentaire bo finginga bo binga za problème na mams neti mams azaya yanga azale nga za na problème na mams ndeni so mams ayebi kenga na problème benga nga ba film ete bo sa bo poni to luka mbongo na lobi yango déjà ba problème na bango o bino ndenge bo kaniselaka o biso moko bato to za pembe na bango to mona raté nga na zali bo jouer pas mams na kolonga pe pas mams na kena jouer pas Belleville na kolonga pas Belleville na kena jouer pas Intel ngai nazoluka kwanga ngai nazoluka safa ngai nazoluka lipa na ngai en tout cas na bolingo nzambe bo bimisanga na makambo na vraiment s'il te plaît na linga bilo mine mpe bolinga nga na respecta bilo mine mpe bo respectanga en tout cas bongo esa kitoko te bo EDP bango ba sa musala bo EDP biso nena lobi bobe ba fanatique so na lobi bombe esa na lobi mabe so na mo ke lekelinga pendant le kamso comment ko maîtriser ngote senga follow ba mais na ba façon na masse sans polémique sani na kenena ngo mabe abakse moi manquement pe likolo pas si là par rapport à âge par rapport à boulot par rapport à talent faut to sanctionner ça amakaki te moi manque mes aki na katite to solo pembe solo pour ba bongo siko mon leza na so bino moko so ti na yo tourner na SB team ko lobino ko bima boyo lo ba likambo ngo te ça la ki to bima ndeni en tout cas moi ça ko manquer si indirectement parce qu'on a lobby te on moni batu musuba saki ba lève lobby o batindi ete et puis la profiter ko batu bazaka mto sali kambo batindi mto beba te on comprend mto so to sali kamna ya yebi o ya sali quand on compte ba confusion inutile que mto sali kambo équipe mo raison sima ba pousser mto te mto mo so perdre contrôle ma lobby ta ya pas muki a perdre na ye ba sentiment na ya lobby bolo bo ba boti na tu batina rote te ngam tatinda ngate nga ko la ngam tatinda ngate ngoti na no ndeni 1000 esprit le wanga banga sala mambo ende kone na Cardozo wa Cardozo 1000 esprit qui est mal o mona matongete ya couleur ya tongo bato mo lokali baye bi nana bota imasa ba face farata ba ige vandu ba chic na kata Belgique ta so mutu ta mo lokali nga ndoko muto esprit na ngo ba dirigeant ngondeni et simbata wa pe na mo 12 dikona ngo suna mango impermis suba yo simisanga touche obika te simsanga touche te nende botai nga te okende nga nazonga sima te nga le compte so singa kende nga nazonga yo moleka so bo sisa beto mabonga be moni lo ngo sala te nga sala mamselonga voilà merci beaucoup Nana to comme nazo presque na suka to sisa kana question oyo manike na prince babia kuna likambo ya kisinjora mbongo nde mbongo manike na kisinjora epesi mambo aboyi na ebite okolo banini na point wana conseil ezaka ke bayoka soni tomonaki émission bauta kosala wa ya wili musheni code mboka bengisaki bango véritable code eza soni yo aza papa aza mama bamona bino na bagarbo eza kitoko to mo comprendre na on dirait sali bané ba moite bazongi suna mambango sali kitoko te bazo aider mwana te mwana nanu akatani olebotika mwana ata zo seka zo basimi ba dollar ba mese mundele mezo saleka passe so eza moment faut pas consoler Tata bimi 4e mais par rapport
Tout ça clair, on est en dose les a en oti. Sauf que vous comme ça malamu po ato katani non ndenge on dose ate mo soulager. Vous comprenez? Donc un bon ba faut pas si maman na main de la main do ba kende liboso ils ont fait la force. Ma motivation, ma travail, tout est calculé politique. Non, il y a tout ça, moi na. Merci, nous avons compenser les sous publicitaires ma casse. Et belé pe baye qui babiate, de l'eau pe baye bi prince babi. Vous comprenez? Les a déjà c'est moi mais quand on va voir la bambon na télévision en tout cas ça ni tout côté. Manique de John na lingaro ministère. Mbongo eza na sukate. Fongole la mwana motema. Venzora baza ba papa. Ba mbongo na mbongo libala bali yango muke na ba master. Surtout ya na fona ba master pe ba master bagangaki balobaki fo balia ata bale ya mbongo boyete ata so ba mutu meli mo deneke mo denkoi ezaka kolia. Mo poulet mayo et sololi. On comprend manique. Solisa mwana maso na ba père ne kitoko eza ba bénédiction e fongolele sous makambo. C'est-à-dire e pambola mwana makambo ya. Pour ça que ça la boyo azo livrer moi na livrer moi na niveau d'accord ma pesa na poisa pesa ka kobata maté vous d'accord ba yela ba pesa ko 2000 ou na pesa ko 3000 so tant vous d'accord même ka lobby so qui sinjo ayo sa publicité suni qui sinjo lobby ka o ezalaki vous comprendre donc to za na poto ka bino c'est ka lopango na to koti poto ka bino te mais ya ka conseil donc bon solo la bien eza soni ngana otana tele ba debana comme ka soni na minute ba tunyo soto bo salele bango de pour nos sabagay na micho ba oseka bino on comprend d'abord que ça bango soni bo bomelo ko wana prince oza mwana mketo wa mukolo so mwa empezali luka famille papa na yo pakola bango fakote ba mwa muke balo ba maloba malamu pona yo osala boulot na opo oza na mwana muke musala eza kotala ta maloba kisi nzo era ya bien donc ko regretter pour katante pour lobby na yo to ebite musala eza pour agezana. Donc c'est ça là on a. Merci Nana to comme na biso na suka ba dédicace na yo na mot de la fin to kabona. Mot de la fin na ngezaka ke Nana Botai côté na lobby mabena malamu c'est bon nzambe ka mutayebi onyo soto seto seka boulot rien que la vérité nga so na pembe nga finga batu te na la vérité vérité la ngale ya de fédération batu vérité la ngam so batu pa munga na ngo batu ba chamuki on comprend avant ko chamuka ko tali no mission mobimba avant ko pamu ko tali no mission mobimba po beninga ko ngabe ngona ngona molimo mo benyama na kala mukala mabe otale mission kuno tali bente alo lele okoya pe na loenge bo na pété pe mutu pe mabe alors tout na ndenga bi babila ngolo be na boete no so kam kuse zo lien pa ba résultat là po batak wana pe ko mokabola eso batak pe mokabola batwa batako ezo bomela be batu makambola mutataka ataka monta ayi nene kuna lobi boy donc ko baluka mingi contenu penda nyonso be mission na kati bana batak tena ba titre te quoi dans le sens wana ba fanatique nanga o bobenga nga mikolo nyonso tout ba conseil ba motivation non na ngabino mingi bo partager mission o bo ke pe ko s'abonner na Nene Botai officiel bo s'abonner bo ya belé mamoro beza makamweza to garder na nous poto tala na musika quoi et donc ça bon Bambote zaté Bambote na PC déjà on peut déjà merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin merci à famille Aigle papa Chris Aigle maman Joyce Aigle. Merci à Francine Kofo. Bon séjour à Kinshasa. Les mamabis de Chikito Jogo. Yahweh Mabanza et Lamban depuis Istanbul. Depuis Turquie. Mimindoume, madame, maman Angèle. Depuis Londres. Merci à maman Régine depuis Finlande. Qu'est-ce qui se passe au Robin à Moinaté? Merci aussi à toutes les personnes au Balinganga. Merci à Papi Tcheli Motema. Il y a Deborah Bonga Itcheli, Bapara ya Bato. Il y a Tréchou Itcheli, joyeux anniversaire, une année ça se fête. Viens dans Yves depuis le Canada. Karine Manessa ya Karine. Moi c'est Angela Minou ya Mundu ya propre. Karine Manessa, Maneska ya Nzambe. Bazo nyonso batikala ngayo Karine Manessa, moi je me sur bien. Alingara tena le lanzala quoi. Yannick Chamba Godson, mon patron. Bossa Mboka. Sans yo ma plein bazwa nyonso batikela ngayo nzamba ebile pourquoi tina on nzela nanga umela simanzete merci infiniment à ma maman chérie Melina Pambu ya ba Melina Suzy Pambu Claude Pambu maman Christine Lubalala Rita Lubalala et toute la famille là-bas aussi en Europe. Merci aussi à la famille Baza Naomi Baza Osé Baza Giovanni Baza Merdi Samou Blessing Samou Miradi Samou donc je vous aime. Bapla Bertin, Bapré-Midi. Donc, je vous aime. Portez-vous bien et restez branchés sur nos antennes. Je vous aime. Bye bye.
awa nzambe na nayebi te siko jour mokolo ozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makeba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka alobi ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yebukoke. Ce n'est pas possible. Nada, mwende munina fimbo. napesi yo awa opiso tumu napata biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo soki otie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei. Ashanja bomo inanga lolenge ya kozala nga sae abongola bomo inanga oh yeso yoe na bonzeli oloye moyo na yembeli umbo bana ni bala yolingenga na alona yombeli ya pasanto eswele atamasomo na ngai komi lokola ngola tambe na bomoye yondo limisaka nga mpe yo mpe tolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambosanga na nzela ya nsemo yo na papa bozali moko sala ete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yo mpe
opesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga naikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulagenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga c'est toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya mokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipasa na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kati nelanga na yo we yo nde opesaka nga bilei ya molimo kolo ya mosunyeza ya pamba ya molimo yango babengi liloba na yo shila bomikitisa lelo yo nzamba tombola bino yawe na bala ya maye lipata na nkembo rabie nzeta mobeseka ukaka te elike ya basantu kolo Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire.
Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.